Lingala News, communication à tous. Lingala News Magazine où epesaka information à solo. Ala ndeko bafungolaki assemblée générale na bango na Debout Congolais pona kolakisa lokumu ya mboka. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au feu ardent. Par le labeur, nous bâtirons un... Et indaki mabe na assemblée générale extraordinaire yaba architecte ya RDC Congo. Bazalaki na ba échange ya ba question oyo basalaki na bango ndesaki ndenge bakokende na ba élection oyo ya bango. Que nous avons mené et de proposer des solutions pragmatiques, réalistes pour que nous puissions mettre fin à cette crise qui malheureusement oppose le membre d'une même corporation. Comme tout le monde le sait, cette crise est issue des élections qui se sont déroulées le 12 décembre 2020. Alors nous allons ouvrir les débats, nous allons gagner le temps. Nous avons souhaité que chacun de nous puisse... Kaka na tango moko mokie bar article ebimi boyoka yango. Convoqué à sa session ordinaire, exception faite pour les cas évoqués conformément à l'article 54 du présent règlement. À cet effet, elle a lieu tous les 3 ans. Dès l'ouverture de la séance, le président du Conseil national de l'ordre sortant présente son rapport d'activité, ensuite le conseil d'émission. Après quoi, il est procédé à l'élection du bureau provisoire composé de 5 membres et désignés dans les conditions fixées à l'article 128 du présent règlement. Ce bureau dirige l'Assemblée générale élective et procède à l'installation du nouveau bureau du Conseil national de l'ordre. Akotanga article wana mbutu ekoti na kati. Ngaye. Mokete na mateya ya président ya assemblée générale achaki kimia na kati na bango nyonso pona kolakisa élection ya bosolo vraiment. Président alakisaki article moko oyo efanisaki bango kimia. Na makanisi wana président a résumé maloba nyonso oyo ya kolakisa bango. Nous avons tous la même information à ce stade. Je propose que nous puissions, chacun ce qui nous concerne, que nous puissions mûrir toutes nos propositions et nous allons demander à la commission électorale de nous envoyer le rapport de leur travail par écrit. Nous allons envoyer à chaque architecte dans sa boîte mail pour que nous puissions chacun de nous approfondir et nous allons suspendre l'Assemblée générale. Nous allons convoquer une Assemblée générale dans le bref délai pour que nous puissions prendre... On suspend, on va le prendre pour que nous puissions prendre des décisions qui seront opposables à tous. La séance est suspendue. Je vous remercie. Nasuka bolanda commission balobaki boyi.
L'autre suspend l'Assemblée générale parce que la matière elle est tellement ébélée. Moi, to katangonyo sur le to silsangonyo sur les athées. Yango tokoya si possible dans 2 semaines pour que ba idée oignon se bimi lelo to kende to zonga nango d'une manière beaucoup plus précise et que ba ninga o ba ye lelote ba ya susu massivement pour que biso oignon se longo to meka kokata makambo po makambo oyo akokende na justice ya koloba na gauche na droite to linya ngo lisusu te koleka na ba télévision to leki lisusu te toza ona moko ordre des architectes de la République démocratique du Congo toza mi balete donc toza kaka moko et sengel makambo esila et prochainement tobengi baninga nyonso baya poto silisa ngo une fois pour toutes. Le président et assemblée générale abakisaki boye bolandai na micro ya Lingala News. Biso ba architecte oyo balobi na Lingala o bayemaka ba plan pona kotonga bandako pona kotonga ba école pona kotonga ba hôpitaux pona kotonga ba pont kosala misala nyonso tosangani lelo awa na ningisa ya ba architecte o basalaki pétition plus de 215 architectes 219 architectes pour musala na biso ordre na biso eza na mwa mikakatano bakonzi ya kala bapesaki biso o tobengi ordre ya architecte en 2018 na décembre 2018 na mobeko wana balobi bato bakambaki d'abord kala tozalaki association bazaki obenga Société des architectes du Congo association wana nde esalaki ba démarche bambula ebele plus de 30 ans 40 ans po tozwa ordre mais esepelisaki bakonzi ya kala po bapesa biso ordre wana na décembre 2018 na décembre 2018 mobeko elobi que bozali na temps pendant 2 ans po bopona bato bakokamba organisation na bino yango tosalaki boponami na décembre le 12 2020 na boponami wana ndeko na biso architecte Fiyun Dodoboni aponamaki comme na équipe na ye comme conseil à ordre ya architecte mais bino nyonso boyebi esika bato bavandi matata ezangaka te comité ya kala ya ndeko Brunel Gibale elobaki que non ba élection wana elekaki ndenge esengeli te bien que sima ba élection wana a pesaki félicitations na comité ya sika entre bato makambo ezangaka te sikoyo amemaki likambo wana na justice pona koloba que ngai na comité na nga tondimi boponami wana te tolobi ok biso nyonso tozokokanga mibeko nde konzaka mboka tolobi no en attendant mibeko ya mboka eza na niveau ya conseil d'état a suspendre te activité ya architecte bakoloba te biso toza na bato ya misala toza na famille bakoyebisa biso te non tokende na ndako tovanda parce que comité oyo na comité wana bazoswana tolobi non nde tozwaki mokano tokutana lelo tosolola tozwa solution parce que assemblée générale na mobeko nde ezali organe suprême. C'est pourquoi en tant qu'organe suprême il y a ordre des architectes nde tosanganaki lelo po toluka solution na likambo oyo ya contentieux ya électoral yango tolobi te tokovanda bongo te toyoka mutu nyonso nde omoni tosali mayangani ya lelo po tolobi ndenge français balobaka la nuit porte conseil tozwa baelema nyonso oyo eza na niveau ya justice oyo ezokabola comité ya ancien comité ya ndeko Gibal parce que comité wana tango élection esalamaki ezaki lisusu en place te parce que par rapport à mobeko eza comité démissionnaire mais eza droit na ye à contester ba élection mais tolobi ce n'est pas pour cela que bakoloba non to sala misala te yango tosangani po toluka solution nakanisi mutu nyonso ayoki mutu nyonso alobi likambo ezalaki yango tolobi tozonga tokolisa mayele tokutana mikolo koya po toyeba kodeside parce que ba décision otokozwa na oyo mobeko epesi biso ndingisa tokozwa ba décision en tant que organe suprême ya ordre ya architecte po tozwa ba décision et ba décision na tokoposer yango na architecte nyonso oyo azali inscrit na tableau ya architecte.
Tala ndeko architecte élection oyo tokotala ngo na mwa oyo ekeya à suivre pe misuka ka tozo jubilé.